landi japonais ochobela ya landi japonais azaki ate bato mingi balingi pe landi japonais kufa bato mingi balingi pe landi japonais koma na fulu bato misu balingi pe landi japonais donc akumanika mutu moko so balandi oleka na nzela bato basekaka ye donc landi japonais belaki grave ezaki pena grave donc tonga na kene de tonga batalinga babedaki awesa ngoma ba scène PPT eza donc yango loko moko ba traitement ya bien ba ju traitement moko bien na ba prière et on a profité na pesi passer na nga salaire mwanda ko felo media contribuer pe na 100%. Donc so mwinga na telemi bezaki pe traitement faut son traitement donc ko felo media pe na contribuer. Donc merci beaucoup Cindy Decker. Penga landi Japon na luka beza na ona luka yango na luka 6 na lukilonga ni ngalandi Japon na beta longitima na beta longitima na beta longitima ngala beta longitima la l'an 2006 mais ngalandi Japon na leka ba tebe na 6 on comprend mais ngalandi Japon na leka ba tebe na 6 on comprend to beta longitima to beta fali azawana fer azawana gypsum azawana soleil wanga azawana Montana taka muto sommet de sommet Montana zawana naleka tous les missions to sala na bango longitima wana naleka bango tout na succès poni loko na ngeza kina top donc moni biso to za peme na Koffi Olomide peme na Koffi Olomide aza patron amu konza mission tout na monde muto zo présenter la ministre za Koffi Olomide pour so batali ba age ba mission tout baza na Afrique baza na Europe baza na Amérique partout bazali muto aza mi likolo na bango les gens na bango za Koffi Olomide donc yaza numéro 1 Congo te aza numéro 1 ya monde sur tiens les missions de mission baza acha mikia bana mikia baza na kinde baza na Congo a oti baza na Afrique mususu so akebeta ba conseil libanda au moment ko ba plan neti ko faire salate donc Koffi Olomide za mission o nzamba tinda na mukili ase ya ole kabiso na ndeni ya zo sala fierté ya okese na ye folo bakabongo mude azo sala ne fierté ya okese na ye soka no sala fierté ka ya quartier latin concert ici na mwana mayele obeti concert no bato banzimi oso bato neto yoki bato banzimi osani obeta porte papa asala yo papa asa papa na koko ta bénédiction ta beta porte pa na ya tayo moko makambo Koffi Olomide sala fali muta lo bango azate ti lelo fala koma fali wana moni wana fali atelemi bongo eza Koffi Olomide ata asika tangisa ke malamu mais azape prophétité azape logo moko pété na mboko Congo reprendre aza parmi bato ta so ki saki soni ya bakipa ba prophète siko ngasiko moi siko bakamso to bano bano siko to no bimisa siko panga na tali na TV na otala nga internet na okipe na ngaite alo balo babilobela na okipe ete le bona mwana na ndeni nga comprendre toza na mwana ya Denis Lezi abota na Kimbwala a ayakote na Kimbwala ayakote ya ndinga ayakote ya kaka ayakote ya ba kutena serbo ba serbo bapanzanaka apanza na ya bimini mama zwa semi oh mengala ndi japonais soda d'esprit na oyebisa yo to zo luka makambo bo foi ba pe ba puiso ba to luka muto meki na Koffi Olomide landi japonais za na zo so tout droit ngalo so na tout droit pour la so ngana d'esprit soda d'esprit ala mwana na kata Kimbwala na lakso ye na ko lakso mwana ye na ko lakso akoza na ba petro na koza na ba tango bandi ko luka bitumba foi ba pe ke muto ala sana ba tu mo pembe na ye ba osepatela makambo ozo finga mutu mususu amfumu lengi betu tu yanga leri keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri ko je papa uki sadisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorodu kwankunga mimbodi imateatre mwana mambodi landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala makanda boyigoyina ungeri ki makanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe voilà
très chers internautes de Maître Makengo, tapis rouge, Bambo Tremlo partout, Bozuli Bakou et Otala Bisso. Merci encore une fois, vous allez toujours continuer à Bisso confiance la chaîne O parce que vous qui a bien Christian Vangoulé, Papa Bambo, vous allez toujours là pour nous s'appeler Sabino à travers l'actualité. Donc vous allez toujours à jour pour nous s'appeler Sabino. Alors, Lélo, vraiment Christian Vangoulé, c'est la surprise parce que invité aux années vraiment Lélo, ils ont invité au Batunyonso, Balingi, Balingi a besoin vraiment, il y a état de santé, donc tout ça, bon, descente, donc quelque part, na Katia qui vit à Kinshasa. De côté là, bongo l'André japonais, vraiment je suis battant ébélé, banda tout le monde qui n'est l'André japonais a un problème mental, donc le lot vraiment tout se déplacer pour tout méga koya côté là pour na koyeba ce qui la minute où évolution est commis alors tu vas que adresse adresse pas ça qui bosso tu connais côté là tu vois qui était ne tu vas que vraiment adresse le lot vraiment tu vois adresse là ne tu es tu kutana l'André japonais tu es ba ce qui abonga qui ndenga bela ili bomana ou soit commis azaka ndenga zalaki ou soit moins évolution donc le lot vraiment na kata Michel Londe donc bat nyoso boluka obolinga l'André japonais au se soucier na état de santé na lelo na kati Maître Makengo tapis rouge à travers votre émission de Best of Music bozo ba news ya l'André japonais to solo na vraiment en personne boye ba ce qui nini et comme là qui est donc la question aux ala Christian Vangoulé et la réponse est aux ala il y a l'André japonais. Alors cette émission je la dédie à mon grand frère propre Babi Claver Vangoulé full boss 23 mapango étage na nenga bandal on a 17 jeep na parcelle et na miki na minto Babi mon vieux Scotine de Tani papa héros depuis la France a branché azotala émission oyo pour que Christian Vangoulé papa bonbon donc petit na propre à parler à ça musala kitoko sans oublier Babi maman patience kabisa maman patience kabisa kaza na poto moi ça peut mais toujours donc ratika ça déjà na bikeno to kota déjà Babi joyeux anniversaire à toi mon frère Babi iPod Kavoulou il y a ba iPod vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire. Alors tout pour ça déjà à toi toquer déjà parce que tu comme bien la porte ya star l'André oh soldat d'esprit l'André Japan. Bonjour. Surprise hein en tout cas merci beaucoup. Ah l'André japonais. Denis c'est déjà l'André japonais. Santé kitoko on a eu soldat d'esprit libindi moko massa bata ba sengo. En tout cas tout le fort. Tout le groupe est fort, tu as une adresse à parler dans le Libosona, mais c'est chose à ce côté on a été. Bon moi on entend sous un hôpital, tel c'est non. Bon on a préféré minito sur l'on peut les bana pas battre moi que la mon qui les kaki bien ba soué nga ba batelinga. Ba yo benga moi sinanga. Ouais tu c'est danger ba contribuer pour la maladie pour être. Ko fait le média contribuer à 100%. Donc si on a la télémie besoin de traitement, il faut un traitement. Donc ko fait le média pour contribuer. Donc merci beaucoup Cindy Decker. Cindy Decker peut donc a contribué pour ma casse. La pauvre battement on a payé. Bah tu vois quand ça dit japonais trop parler. Où ils a parlé. Bah tu vois mon avis sur la bala. Bah tu vois mon avis sur tout tambola. Donc parler dans la peine ngo. Dans le pan. Donc parler dans ngo. Si, tu se renseignes vas-y parler dans le pan on a pour le ba peine bien. Ngala mona mabele ngala mona kimbola. Donc moni biso to za peme na Koffi Olomide. Peme na Koffi Olomide aza patron. Amu konza mise tout na monde. Nous avons présenté la ministre de Koffi Olomide. Pour ce batali ba âge ba mise tout bazan Afrique, bazan Europe, bazan Amérique, partout bazali. Nous avons mis les corona ba les gens na ba ngeza Koffi Olomide. Donc il y a ça numéro 1 à Congo té. Ça numéro 1 à monde. Donc nous avons mutu na Koffi, sous tambola ne foi ba pe ki osomba lopango. Atoke na ne pas emoté. O sapena bien, ndako bomo ba kitsa ba décembre ya ba moins $2000. Mais moi biloko ko pende zala kaka donc ya moi pas avant. Dans le japonais. Cela d'esprit, libini moko, que plaisir à trouver au monde. Ouais, en tout cas, ça va, on a pu s'appeler, mais sous le monde, on a des photos comme ça, Nzambe. Ah oui. L'andi japonais, tu es belle. Et l'andi japonais, ça a été battu, balinga, et l'andi japonais, kufa. Battu, balinga, et l'andi japonais, comme on a foulou.
bato misu balinga pe landi japonais donc akomanika mutu moko so balando leka na nzela bato basekaka ye mais nzambe aza munene nzambe tosambelaka nanu elo liboso na opesa na merci beaucoup na nzambe nzambe akela biso nanu akela nga na yo akela mokili mobimba na pesi merci ya mingi ninga salinga grâce na monyo donc à part ye na pesi pe lisusu grâce mais merci mingi na makana na ndenga nzambe akoti kati ya patron nga pe asunginga donc patron nga Kofi Olomide Kofi d'abord na pesi en tout cas merci beaucoup na loko nota sala kinga Kofi Olomide biso toza ba artiste danger te biso toza artiste otekeo obeli boy komi problème omuté si toza na orchestre bien toza na makamba bien patron na biso moko bien donc Kofi Olomide donc Kofi Olomide asunginga à 100% donc ton abela kimba moko jour elanda ki abenga ki mwasi nanga apesaki oyo batutu bamonaki po ayobi ke mokili koma na internet donc landi japonais belaki grave ezaki bena grave eza basimenage mtesalaki nga raisonnement donc makambo ebele okompona to moto afandi makambo tosalaka salaka dazenga mo peta na moni lo makambo ngo donc nzamba zwaka lokumu nde tomonani nakumisi nzambe mpe nakumisi susu Cindy Leker pa edenga aedenga pena 100% donc na pesi merci à trop na pesi merci à mingi na fe nanga Ogiki Ngombe Ogiki Ngombe vie wana pa swinga yaza Ogiki Ngombe yaza bongo na Lubumbashi bakota Lubumbashi kuna donc merci beaucoup na ye afi nanga ba Bruno Lubika mbonga propre basunginga masala nga yawe Senghor 2-0 nga yawe Senghor Seda donc masala nga Senghor yawe 2-0 na kitambo wana en tout cas nzamba kitambo merci beaucoup masa aleli batu baleli belé da batu balela mabe fangule na tsanga ta linette po ezaki ke bona yo batu bamona mutu donc fangule na ebisa yo batu baleli mabe balela mabe ba mama ba papa ba yaya ba jeune fille ba nani ba donc batu belé baleli po ebike landi japonais ça ya bango donc baleli makasi quoi. Alors merci beaucoup l'André japonais le talo vraiment la parler tout le qui adresse nos forts parce que na gagné l'adresse no liboso ba c'est en place on foot là parce que l'André japonais bima comment venir le pont na emoko yango moni ki to ki pa to za na résidence to la kata kimbwala to za na kata kimbwala donc tu yebio mabele nanga donc ngala za chef coutumier mabele donc opena to continuer au coaching mabele na ba na yambo libanda te na yambo petit photo so na parler pour ça makambo za sérieux donc so nous ça nous masolomo na balibanda bani batu bamona rakia donc pas batu ba lobi trop batu ba lobi fort ngamo na tali ba commenter na tali batu na yoki batu batu ba lobi ba ko ikoloba mais au bango ba lobani ça na ngobongo te. Alors Landry s'il te plaît nde to ko na parler batu ba ke tam surtout écouter tam sur là mais tout monde vraiment en forme yebisa bisonano aux araki internet à l'hôpital na ba téléma ba CNPP ou et les qui ont pour aux lelo lobby kobo du CNPPT yebi ke hôpital ebele koma miné ba koma mambe belé to ba na Congo to sa hôpital musomo hôpital mo muke misungyo na mama minene donc tonga na kine de atonga batalinga ba bede ki aweza mama ba CNPPT et ça donc yango lo mo ki ba traitement ya bien na ju traitement mo ka bien na ba prière ya na profiter na pesi pasteur na nga salaire mwanda ya pasteur na nga salaire mwanda na pesi mbota to na city donc na city ça na malueka na pesi mbota trop donc on peut en profiter na pesa pe lisusu mbota to na poa pasteur pour c'est ça qui peut passer nga basala nzambe pe swaki bango na batu tout ce qui swaki bango pasteur John Moponzi ya pasteur John Moponzi na Matonge na India na pesi mbota to sikaza donc na kene hôpital nga na madame nanga na famille hôpital to kene mo ba traitement et loke ça ngani na zana de mbangu na zo pe traitement ya bien pour na zaki na motoki asunga kinga pesa nga pe mbongo bien donc so ko filo mida sunga ngati ingo za pe la ni japonais tam su erwa za na hôpital ga mais tema na zana moto za patron bien azana mama bien ko filo mida pesa nga mbongo makamba bien ya on pe zo nga pe traitement ya bien il y a un peu traitement bien alors non c'est pas là na bateau on se voit partout dans le monde entier au la télévision histoire au journal oui ezaki ndenge nini ola mga ndenge nini ozaki na mo ba fièvre et ba okenda ki kasavu na mo pono et puis mettre relativement au journal ndenge ezalaki ezana kasavu na ezana kasavu biso to na lupangu na to na famille na lupangu na kasavu na nini et avenue nini le pori ezaki le pori ezaki na fande na bayaya on a fait un bayaya to so na bayaya na obete mama solo ne disque na biso ningi sala les gens au monde so ba
na comporter ba mutu mamo esali mamo ja tema pe kotone za mo wenze po ba na kata wenze yo esenga ki mamo esenga mamo fu esala me wana mais tellement na la suna ba ndeko yanga basala pe wana na famille nanga bazaki wana na ba camarade nanga pe ba yebi ki tokola ba la kasa vu bazalaki wana yo mo basunga nga ba batela nga bie ba yo kanganga na di japonetika nanga pe na mona kyoka la ba video maka monsieur le kaki mais nga na yebi ki ona so ba ki to no beta masolo aye na expliquer bon pendant no ki nezaki mardi o to ngato ki répétition to na répétition na oshi biso za ba mo phobie maintenant ko to mo avant au fond tam suna mo ki tambo tam so ko fana pa mo sengo so no ki rep ti era rep koki apona sani na koti na rep ndenge salaki na iwana oui les kaki angwani les kaki bon liboma na ngoka légende Koffi Olomide batubelo ba ke za base comment yo ko bila liboma mo na komba Koffi Olomide na légende na monoko beza ninga la osela Koffi Olomide les ki tous les to ba no calme maintenant surtout tineti na surtout tineti na mboka na biso na Congo na yebi ke Koffi Olomide na lo balanga mabete na so ba mabete mais na expliquer na ba to ba comprendre po ba to so ba bezi tam so kumisa ki disque légende pour na ba ba hotel Koffi Olomide na zana mutu ali ba mise tout na internet numéro 1 internet eza Koffi Olomide reprendre wa yeba no makambo kiso ba sa publicité mususu reprendre Koffi Olomide na numéro 1 reprendre na luka ngo bezani penga landi Japon na luka bezani na ona luka yango na luka 6 na luka ngani ngala ndi Japon na beta longitima na beta longitima na beta longitima ngala beta longitima la 2006 reprendre to beta longitima to beta falia zawana Ferra zawana, Gibson zawana, Soleil wanga zawana, Montana, taka mutu sommet des sommets. Montana zawana, reprendre. Ba junior, ba nani, on comprend. Ba te bele bazala ki wana, mais ngala ndi japonais na leka ba te be na succès. On comprend. Na leka tous les missions to sala na bango longitima wana. Na leka bango tout na succès. Poni loko na ngeza ki na top. Das tanga na yaka ngo mopo wasala fier, ça va bien. Donc ça qui toko quoi. Yangwana le cara bien. Alors merci beaucoup. Si c'est ni ngala luka. Na sarada pembeni, na sarada pembeni ya sisi ya moto na siksi. So le to tanga na monde mobimba. Ngala so ba Congo te. So tanga monde na minicho. Musicien oyo azana âge oyo akomi nango 60 d'âge na za komi nango wana. Mais ti lelo saka na siksi. Azo betaka basade aye moko. Surtout qu'il est en Amérique. Tangi nga mission sana âge ya Koffi sana makambo. Basana bango mais oyoka ki bakoma la politique oyoka ki bakoma na bakoma na banini bakoma na ba terre filmer bakoma ba boyi mais ba misente bana bango mais Koffi Olomide ti lelo na ajo asana ngo a toujours Koffi Olomide a salaka musala ki Koffi Olomide zo betaka ba to zo koisa ba plaît ba bele ti lelo zo saka ma musique to qu'est-ce qu'on Afrique a l'Afrique mobimba nanango asate na age on Koffi Olomide ko minango mais on salaka succès kwa moi muki on salaka makamlo kwa mutu mo lelo OK abotami lokola lobby lokwa bana misu ba lokola ba succès wana talelo ba Koffi Olomide mo clip na biso na kata disque na biso apeleke la légende ça dit c'est un thème légende on comprend surtout ningeza tala niveau Koffi Olomide asali clip wana lokwa moi muki lokwa musu ba tikutu mutu a kosa mais tade ndi asali so ba tebe moi muki asala wana kosala ngote mais ta Koffi Olomide asali donc Koffi Olomide za mutu ngala ko luka succès te ngala ndi japonais congolais alingaka koloba congolais ça na besoin biso ba congolais to yaka to loba makambo to so muto okosi boy même o esa ya vérité ya solo o loba yango te poni ba biso ko loba te ke bato basala ba prono wana o basala ba prono mo ke muto so bimana muntu poni ba ko loba bongo te maladi ba kosila yango te biso to sambela to makambo ko maladi ba kosila yango te on comprend poto maladi yaka elobaka te ce que elobaka so maladi elobaka so maladi ba kosela ko pe maladi ba kanga ngo o mona ke président na biso mobutu ko kanga maladi o mona ke mama olangi asambelaka chaque tongo la muka asambelaka mais le mama olangi ko kanga maladi mais o mona pe président na biso Eduardo dos Santos a kanga maladi mais lelo so maladi ya na bandako ba joueur lokola ba Cristiano ye pe la peme na nzambe bazaka na ye mais le Cristiano ba mo pe Cristiano je musu mo Cristiano na cercueil pour voilà ceux qui maladi tango ya ke lo barate et ça peut quoi niti mutsura beli a luka 6 nini biso ni na kati ya Congo internet to komo sela ngo ndenge nini to komo mona ngo lokola ndetiki et loko mo lo ya danser na vie na biso mais pas mundele internet ya ko ala sombo la ngote et ça n'est ce cop mundele mais biso internet c'est quoi ça cop na biso to komi ko to komo bebisila baninga makambu na bango on pas muningo ne amoni aswa ba o publier yango
Reprendre. Les escans na fana ki na ngamu na tusina kamwa. Puis to fana me batu ba pibienga, Holandi boy. Bon temeza nango ki eza nango o batu ba mona ki pete batu ba mona te mais nzamba zo lokumu nga landi japonais soda d'esprit libini moko. Nga na za forme, na za daze, na su traitement kitoko. Donc ce moment na télémi beaucoup na su traitement ya bien. Na su ba prière bien, yango l'équipe bien. Pose un traitement bien. Donc mon vieux Scotine de Tani Parent depuis la France, qui version il y a Landry japonais vraiment il est les boss Michael Mingashanga Aigle donc à son appartement la cité du fleuve au centre Japon dans lobby. Alors japonais le lo éclairci na ba la biso est-ce que maman otomonaki abanaye kolela banaye koloba eza réellement maman botalandi japonais mère yewana maman boto pena mère yewana. Alors maman comment marmo eza maman musique pourquoi est-ce que yo aux aïe peut surpris au monde que maman parle na ba réseau ou comment na lobia ya ona biso ke batebele bakoma weli sako lobisa batu kala ba TV aboni mutuka mutu balobisi maman mutu boina mutu biso lobana na ita lobisi ye bon ba ndeko na mimbali ba pourquoi ba permettre ki maman aller na télévision biso doza ba ya misu ba ndeko misu baza koto bala kimbola aw mère famille ba ibiki baza na café. OK on comprend ngeza Reprend ce qui bon moi bande ko nga batam suke tika boy et ça pena ya ngwandele kaki ngakuna kamu na mono na ba TV bongo mais tema pa lo bagine bien albane pe babete alele kaka nini ke mwana langa moko ona bota wa na zakanai reprend ba to se belé mais mwana moko na ndenge nini mwana wa za soda wa EBV wa de ya somba ka asala ka boy asala ka voyage ka asala ma mineni donc ça na ndenge wana donc mère pena donc mère donc ils ont mambolé kay bongo ngamutu na mona kiango donc ngape kam senga pasinga na eba no le lote ngala ki yo mamba ki suzo ngala ngote mais ko pona bato ba ke no ko film ndanga olia yo te bato batsika kolongola eloko wana mambo na ya kofelo mide ba eza normal ki bato ba neni ki kofelo mide ngali alandi japonais obi na ndenge nini na sens nini omoni ndenga ngala sala pa kofi ba bi ke kofa za musicien de oye komilanga ba ba kofelo mide mutati njango. Vous comprenez ça, les Camerounais, Batubiso au Congolais, tout le babongo. Et ça, c'est même la famille na yo. N'est que comment journaliste à mon nebo. Son de Konanga, Pessimboté, de Apoyo. Mais sans pour au plan qui va garçon soit banos à la guitambo dans la tadazi bisu bangwana na pour on a Pessimboté skaza. So que le la pour n'est abeli sapia muke. Alors qui ndeko nanga fangu le sainini, yem ta salinga boy. On comprend? Au monité ba pauvre Zobozi. Zoboza kufara na eti akufara na Rwanda makamu na bazongo ba keno pona moi de Osaka yona betela yo Zoboza kufara ndenge na ye akufara ndenge na ye ngamu na ibi histoire vo ya Zobozi pe na ibi masolo musu le kanga na Angola po tusaka na baona bangolana akufara ndenge na ye asala makamu na ndenge na ye mais lelo bimaka ndeni ke okofelo mine mtasala yango reprendre bakofelo mine baba tu ba memaka bangambo po ngala batu batala rapé batongo so babongo futala rapé kofelo mine bana bani maka musique evangole kofelo mine bana bani maka musique abeti ba disque nayi toyokata misemo akufate misemo pa belate na opinini wasala bo azalate kofelo mine tonga bandi ba bandi ba succès ne ti lelo ninga za obenga makofi okate na famille akofi te mwana moko akofi azate non okate o mwana moko akofi lo midi akofi azate ba ne tout bazali o leki akofi lo midi mo akofi azala ka part Didier lo midi donc batutu bazala bango normal donc akofi lo midi koto wana ba longolai donc akofi lo midi tonga bana makamuninga ezandi ke batu ba moneka ke landi japonais za rapemeni ya kofi ya ngona batu ba lobika ke eza bongo be apanga mutu mususu ekombele peka awana esa pe masalanga na pesi masalanga gentil de mots fleuris mbota trop na pesi livre mbota trop livre na kata mots fleuris wana même là ba maso ba beta scrabble na kofelo midi ba vena nga misusu ba masalanga pe mususu bazalaka wana ba loka ba real ba tutu bazana kofelo midi soki mutu boka beli wana asali loko mo baloba nini kofelo midi donc ça normal donc c'est que batu balobaki wana pona batu balobaki wana balobala bango bongo mais ça nango te ke batu ndenge banda ko raisonner et ça nango bongo te kofelo midi za na taya wana te kofelo midi za musicien o na ko bandeni to na ba musicien musunza batinda ba wana mukiri ateseka mukiri apa zongi nayi mais ça na ba musicien mususu o batinda bango batindi e pela ke musicien ti akosisa makamu na ye ti makamu to kosala eza bongo eza ba kofelo midi donc sula mine bongo poani kofelo midi za muto lelo ke tala lelo bana bimisi tala lelo makambo kofelo midi zo sala
On voit que Koffi Olomide sur Zara Koffi Olomide. Tu comprends? On voit que Koffi Olomide Zara Koffi Olomide. Les locaux Koffi Olomide tout met les FNF. Tu mets les FNF en Afrique, il a payé Afrique mon Libandana. Au moins qui concert plein. De tel plein on a chico. Botswana. Na Botswana. Tel plein Koffi Olomide sali. Mais ce que Missé Moussa dans âge à Mouké. Sur le ba Missé de Missou baza âge à Miki bana Miki baza na Congo a. Au te baza na Afrique Moussous. Sur la Québec ba concert Libanda. Au moins ba coach ba plein on dit Koffi Salate. Donc Koffi Olomide za Missé o nzamba tinda na Mukili assez. On comprend fangolé. O nzamba tinda ki Zalawana. Zalawana. En tout cas, merci beaucoup, l'André japonais. Donc, merci. Moment, dans métro Makengo tapis rouge, mon vieux Scotty Mitami depuis la France. Ouais, l'André japonais depuis que bah soit que Zali, malgré tout belle mais bah ça m'a dit c'est moi là, c'est moi là. Ah ça kanango. Nganaza l'André japonais, nganaza l'André japonais, nganaza l'André japonais à l'obité. Nganaza l'André japonais qui biso pene à kala. Nganaza voix japonais. Biso to sate le quoi netike batu miso mona ki o apesi kombo ji oh mais c'est papa yoji oh papa te ba yebi bangote biso to sa ba japonais to bunda bitumba to bunda s'il te plaît j'ai bien bien na se comparer na été parce que avant ça pas beaucoup yo kala bete la ko ba bongote mamba bilambe sa ka bongote mamba bilambe sa ka bongote aza patron orchestre na ye aza patron na makambu na ye aza patron na bima musique te mamba bilamba baloba ngo bongo te ki mutaliki mutazalaka te bamba bilamba ezaka ndeni po mona mutu so biso ki aya yo za salite ya moite mona la tibia ko leka yo po ni baloba bongo po ma bilamba ba compara ngo reprend mutu so ko sala tarabu ba japonais te poisson de ce que balanga bongo mutu tangi kombo na la po biso kaza japonais te banda papa wemba kufa yo mona musicien ni nango ke asai biso festival mo ya banga japonais to bakobaya to ta débat solo la note to ko ta débat to si la lande ke te ngala linga ndé nini ngala liki batu ba comprendre ke landi japonais lobi kambu ya solo comparaison ya mona biso ke banga bilamba ko lo banga bongo te ngaba senga na bandi mama Japon mama ngala bandi banga Japon jib ko lingo la junior pour ayi mama ngala lo bo biso za ba fou japonais baba japonais te mutu sa japonais ndeni alati bilamba na ye amatika la pode ba kumisi batabike papa yoji ayi boyote baza ba japonais te biso za ba fou japonais ngalo banenga mabete mamba bilamba to comparer mamba bilamba alekinga te ngala sa landi japonais na otika la landi japonais. Merci beaucoup Landry japonais. Donc bato bato la biso pour retenir que non Landry japonais a vraiment bien azaki toko na banaki ni balinga to beta yango to ko felo ba Landry japonais eza na la 2006 ba on basala wapi basa bato ba Varese bato ba jean koko mama bilamba ba comparango mama bilamba ba comparer na moi muke et ça normal so mona po mona ke muto yo ba lobi yo za salité mais yo za soin ayo lati ki to ko le kai po to ba bongo mode ya lati mabe. Merci beaucoup Landry japonais, merci beaucoup Landry japonais. Bato la biso ba comprendre déjà que non on a ce en bonne santé il y a on est autre ngaki bato ba yeba donc ba retenir que Landry japonais en bonne santé à Zozonga dans son peut déjà kolobela boss na le quadre Koraman donc Landry japonais aujourd'hui s'il te plaît merci beaucoup aujourd'hui Landry japonais comme on a prophète de la nation au bâtiment sur respecter à Moussa Lanzambe prophète de Nilesi mais Landry japonais er moko za na ba guerre na ba guerre des sunaï est-ce que banga raté que et peso malédiction vraiment te faut le barabia ngala la guerre na été yé pas la guerre na bisoté et ça yene mutalinga ndenge nini batsa ekana besika mosusu bon ponanga Congo na osengelo ko moboy o aza pasteur o aza prophète ndeti mutuko a deni lesi a prophète te azala kata mosusu mais aza pe prophète te aza pe loko moko pété na mboko Congo reprendre aza parmi bato ta so ki saki soni ya bakipa ba prophète oui prophète Emmanuel Doti oui bien nakasavu la limité OK bon prophète aussi ba passer le quoi passer on a biso ke John Moponzi o tika la komona yete kasala ba sentiment o ba émission o ba nini o ba ni aza prophète te pe yo kana bisayo mutu momimba olingo linga koloba makambu ya batu ya via batu tango yo goza kinga na za prophète na kena mili ya batu bazala ba musicien même ngano sala ka rôle ndenge ni na sala ka na pekisa ka batu so mote peli ona nani oboy na pekisi bango okopwana soki onani ona nani obabani babunda na pekisi bango monelo ya ko sala wande za bien
mais prophète so ki aso lingata musuki siko ngasiko moni so baka musuto bano bano siko to no bimisa siko panga na otali na TV na otala nga internet ndo kipe na nga ete alo balo babilobela na okipe ete bona mwana na ndeni na comprendre tozana mwana ya Denis Lesi abota na kimbwala ao ayakotea na kimbwala ayakotea ndinga ayakotea kaka ayakotea ba kutena serbo ba serbo bapanzanaka apanzana na ya bimini mama zwasemi mengala ndi japonais soda DSP na oyebisayo to soluka makamo boy foi ba pe ba puiso ba to luka muto meki na Koffi Olomide landi japonais zana ozongi so tout droit ngalo so na tout droit pour la so ngana DSP soda DSP ala mwana ana kata kimbwala na soye na kolakso mwana ai mwana na kimbwala akoza na ba 14 ans amostombali moi mobali sikoyo na bibo s'il te plaît. Est-ce que Maramio sur est-ce que vous avez la télévision ba na justice bakangisi yo pe bakangisa mutu bakangisa bongo tongo ye makamuso lo bakana o makamuso so loba likamto so ya batu ya foya batu yo ke lo ba yango na TV na ngakangisa ki asala kite bo tongo batu jusqu'au ko ba biso pe yo vérité o ato ka oisan vérité so sa vérité bomba marate et l'accès que o sa vérité vérité bomba marate ebi marate c'est ça bongo ebi mabonga na soda DSP ngana soda DSP o comprendre boloko ko banga na via mutu ça o bomi mutu na o sali mutu ebi ko fingi mutu ya solo mais les kambo ebi ke mutu asaki ya solo za bongo ya ye mo luki ngoti yo moto so luka likambo lakso pe yo kana beto li solo na dema so na betela yo o ngana ebi ya ye ya vérité poto ke makamo susu omoni prophète ya nozolo bana prophète lo biana Denis Lesi balosa ali kilemba mobo likemba na balosa lango ezali kilemba ya bato ba ya bandundu oko pwan bato bafana kana bato ka bato bandundu oko pwan bato basaba ndeni oko pwan likemba basala ngona kata Kongo siko likemba ne basalaka o lo betulo ko basole betulo likemba nde basalaka esinga ki mère mo falalia bon bato ba mo prêtre ya bato ani mère mo falalia parce que mère ala zaki tourner falalia jour nini au jour mon ami mutu mo misemo ya bandu na kira be taper sous conseil na pays Afrique ni Afrique sida misela ba mo kena pas Afrique sida et na Cameroun c'est là aussi c'est là au kena na Cameroun et na Côte d'Ivoire ba falalia kelemba ba yesko Denis Lesi welili o te tourna ngamu falalia kelemba wana bo pesa ngana na ba problème bani ayokosa bato mama la pasa ina makamfwa sala likamuna yi abi ndeli ki moto koti we fale butu tolia boye tolia ngo boye banini mais bino ninga bo pesa ga mutu musu bo pesa ga mutu wala mais ne bo pesa ngala kotinda loko mo ona kotinda ona kotinda bono mona onga bo mona ona nzota mutu wala penga mona na tiki ba mali ga likembana ba pesa prophète na mbongo ali mbongo ali kembo bilo ko joa retour na ye ya mona bakasi ba bilo betaine ba yiba saka na mosala nzambe te na lobi na yo papa yo kala betela yo papa yo kala betela yo ngamona mosala nzambe vraiment mosala nzambe landi japonais na mwana nzambe énorme mosala nzambe ngana za vraiment mosala ya nzambe ya solo ya daze nga yo posa mosala nzambe na mwana nzambe ozape mosala nzambe bon ezape lingala donc to s'éterniser no wana te alors lando na biso ke tango bandi koluka bitumba faut ba peke mutu ala sana ba ati mo pembe na ye ba se patela makambo zo finga mutu mususu reprendre neti na Congo a faut ça la fier tout ça na confine biso mo faut ça la fier na ye oui sans confiance avec l'Afrique mususu on va pesa ba tu valeur mususu mo ki ba pesi mutu sous valeur au moins ningi ezala reprendre tala loko taba Afrique mususu bazana ba bazuka ba misena ba lokani ba ba Diamond ba nani ba maso ba P-Square oko point ba maso ni ba Davido omoni ba fana ba pesa bango mais ce que confiance ko za papa na bango koko na bango mais tas ko confirma ba osala faut pesa fier pe yango la lobaka soki kombo ya Koffi Olomide ezale kombo tamsu ya lipa moko boy lipo kombo na Koffi Olomide ndondo kombo legime kombo na Koffi Olomide tomate kombo na Koffi Olomide mais bato ba préféré na bango ki bazwa biloko wana. Merci beaucoup Landry japonais c'est bon préféré sali to laksa yango soka bika ka na bimisela yi d'accord ba mona avec mona no yi pour mona misa biso mona mama biso ba musicien biso ba pasteur
biso banani ba journaliste biso bato tozaka na succès de to tambola bitambola tambola oyeba eloko osala te boye obona baolaction ta na filme na yo on comprend soit mekika lisu na bimisele mwana ngo. Alors merci beaucoup Landry Japonais Soda DSP Libinimoko. Aujourd'hui question vraiment est maintenant non pas non parce que vous avez département moko na frère nayo obmission so moné bango ba uté poto dans les quadres bazon et Kinshasa tout se retrouver tout mon merveille Rambo na poto apparemment on dirait a changé d'identité. Est-ce que yo confirmer ce que merveille Rambo ti loza na quartier latin? Bon ngalo li kama merveille na lo ballon ndengini. Omoni ngala so ko normal. Ils peut sengolanga. Qui l'a dit japonais, première fois dans na quartier latin. Banda quartier latin banda. Banda quartier latin banda. Banda to banda 0 40 quartier latin comme elle lelo. Première fois tout le monde qui confie le mimi porter parole poto. Ils ala awana. Ils qui ngala sepela kinango. Penga na sengina sengota so sengina sengota so to na quartier latin tout ça la soda moko sala randenge nini. Abeta kalibanda, abeti benase. On comprend? Ils sengo. Mais là comme abe ngala moni pas merveille. On a la monia mabi. Biso tout ça la caisse moko. Tout ça la pas patron moko se Koffi Olomide. Sikoyo bango ba ko comprendre bango wala wala ba mi balé. Yena muna yena na Kisinjora. Bango mo sala ko neni bango bebi c'est image ya Koffi Olomide. OK. Oh, bino balé bo sala ko caisse moko. Wa ngana tout ça la caisse moko. To finga na poani. Et comme possible. Oh yekuna yo boy. Oh bino tout ça la pas Koffi Olomide. Merveille azo parvenir ko finga Kisinjora. Eza mabe. Ngamone ko mabe. So yo kepoto. Eza sengo la biso ne surtout. Nde tout ça na kina to sengo. Masama kepoto akei. Pour tout ça ngote ke o lelo ke so kepoto o le matin, mutango za fa na poto 30 ans. Mais o ayika le le ki na gazi. Ale ke pe na makambo. Azongi ne pe so Afrique na ye. Donc ça bongo. Mais yo me fait ko maman ko finga. Au moins no finga Kisinjora eza mabe. Ko finga nyama kor eza mabe. Au moins ba bilobela mo bo po fa na kiti mo boye. Mo na mama au moins ba bilobela mo boye. Ba bilo mo ko lo ba ngai boye ngane muna sala pa boye na oy yo nani. Nzamba sala o grâce mo ya bien. Ko felo mi da sala le ko malamu amema yo poto. Kumisa na yo nzambe. Sala makamu no pe bien. Ba masalo banakini. Ça appelle bango bien. Donc pour na biso te ke ba soda ya Koffi Olomide. Landi japonais soda DSP Libinimo ya Koffi Olomide pour nanga. Mais faire ça la suna biso te. OK. Pour nanga. Pour ça na biso a finga jamais mutu. Nenga so finga Kisinjora bongo. Moi te ka so coach ba tu ba biso ba finga Kisinjora. Si. Na simanai. Ouais. Donc ton copain nene. Na ndenge mona bato finga biso pe susu. Ba sa ndenge moko. Mais en fait là on appelle ce concert pour te ko ça a été. Ça. Ouais. Poto ko ça a été. Yeta musala ticket ça bien na poto. Mais biso de tolata de baquette ça bien na kata Congo. 2005 2004 déjà. Kala de Tongo. Petit siko tani na lati. Si. Poto eko ça a été. Poto ça ngelo côté. Et ça que mutu akena OK. Sopo zongi ozongi. Biso fana na batu misoki ba fana ba 10 na ba Europe. Mais tu as un kina katani biso to sungai. To pese bilamba to ke sombele pe lamba lata bosa bo fana boy. On reprend. Poto ko ça a été. Avant na ekimia. Ngala ko finga été asande ko nanga. To sengine kese moko, tu ne to sakana ye, to sakina ye. Donc ninga sala avant na poto mais oh ya zo sala, isa mabe. Ya ko finga ka Kisinjora, ya ko finga ka nyama ko, ya ko finga ka balandi japonais, ya ko lobake biyo to pesa yo pesa yo nan. Ngala quartier la teli boso nao. Il y a qui poto liboso nao. Et ça nango normal. O ko na biso te, ko ya liboso ça ko komate. On reprend. O ya pe liboso bo ba mutu so pa sani na leki yo. O ya be si ndeti ya kiwana, siko ngala ko États-Unis. Aux États-Unis to moni fi ake moko bi o tikali. Et ça bongo te. Et ça bongo te. OK c'est que les États-Unis zolanda Koffi Olomide. Tout le monde rappelle patron mon baki. Mon ya combien déjà? Azali na contrat ya fabeta concert ndeti le samedi le tolobo le 5. Fabeta concert. Mais l'ambassade na biso uni bazolanda na makaba misu balanda. Ata to tika na deux concerts. Kanga loko na ebisio. Ata to tika na deux pas ko faire tourner moula ina États-Unis. Ata to tika na trois concerts. Au monde na biso tout au sanini to landa
tokolanda mokonzi bamisa quartier latin bazala kimia bazala poser orchestre eza nango calme tokende États-Unis oyo akokende akei oyo mpe akotikala atikali tokozela mpe kaka ça peut être une qui te comme presque à la fin il y a émission de Landry japonais na habité après tout clôturer la dossier à stade de Marty a fallu pour pas d'ailleurs comprendre ça staff no quand ndenge ça quoi ngalo la avant la fin c'est staff na isaka batuke na pesi mena merci mingi na Cindy Leker na musalo Cindy Leker asali Cindy Leker a mis danser na légende nzemo mo Cindy Leker a mis la légende ta batondo yo kango bandolelara to so kinzemo no kangama kabwe olelaka yo moko olelaka pe Cindy Leker a mis danser na ebisayo bazela na yeke ba congolais batu tout bazar baolinga bayoka Cindy Leker bayoka ekala bazala métis bayoka Cindy Leker a mis danser asali musala kitoko voilà où le bété pour te dire déjà que non Cindy Leker déjà donc numéro 1 la chanteuse tout pena ya mboka na biso wana be ça ya mboka na biso te faut tchaka Cindy Leker numéro 1 ba ya mboka na biso te ya mboka na biso to so lolo ba bongo ba petit musu ba kasoka otiboite il faut le ba Cindy Leker numéro 1 ya ba chanteuse tout ya Afrique pour Cindy Leker ndeza ba chana yi na YouTube ko ba ku te kami to ba Cindy Leker azwa nini mais disque d'or te médaille wa pesa ya na ba koti so nje molesani akata YouTube o mona bango le ba kesinga kingani o mona yo mona Cindy Leker yo mona Cindy Leker atambola rate merci Landry ande mona bane comme à la fin Cindy Leker azande ande mona ba Celine John ba Madonna ba Beyoncé moni Cindy Leker niveau na e faut tsaka ebongo ko tsaka te au niveau na bane ba te Cindy Leker numéro 1 ya Afrique ba chanter surtout yim tazo présenter bango. Merci beaucoup Landry japonais to comme vraiment la fin émission dernière question na monsieur Zali par rapport à concert et auto le événement il fallait pas le 29 octobre tout le monde qui ba na Koffi ba sangana ki ça l'a bien ndeni na stade Marty ba Sam Titu pardon ba Modoko Barambwa ba ta uniforme na fallait pas bete podium moko wala makamu na bango on comprend fallait pas moi na binoti yo kana betela yo o elekaki wana ndeti question no tuninga wana ngala ko répondre na ngote oyi pona ni nana loko lo balangote fallait pas ya libota ça ya no libota yo kana betela yo tokoza libota moko mais yaya musu akozala ayaya akozwa mbongo ma mutema mabe asunga famille asunga bandeko musu te repone na bisio mutu tana ndingi na fana na famille pe yana ba famille musu o na lobe makamine na ezapela kata famille ndeko na ndeko musu basola na bango pete esala ngo pe normal ezapela kata famille yana bino musu akokoma pe na mbongo mais okipaka na yo yete esala ngo normal mais quand même on a que stade tondaki yeso mona ki ngona malamu pona yo ngana na problème yo kana ibisa yo ngaza problème na occupé na santé nanga na occupé na makamu nanga ngape jour wana même jour à le 29 ya biso beto bete conseil libanda mais yo zaki na kin quand même wanga na sobela na sala traitement na notre na makamu na tisiko na tomela bagwana nga tisiko na sa makamu nanga na yambio po yo zande kunanga na soana yo on peut ça faire tellement babi numéro 1 ya musique à Congo actuellement ba succès ba tolo baka kolba teke mututu vangule eloko batutu fo bayiba yango mututu ngala sa mututu zate yepa mutu pa l'équipe mutaleka yokana bisayo ya leka biso na ndeni ya zo sala fierté ya orchestre na ye fo lo bakabongo mutu azo sala ne fierté ya orchestre na ye soka no sala fierté ya quartier latin concert ici na mwana mayele obeti concert no batu banzimi oso batu nito yoki batu banzimi osani obeta porte papa asala yo papa asa papa na koko ta bénédiction ta beta porte pa na ya tayo moko makambo ko felo midasala fali mutu lo bango azate ti lelo fala koma fali wana moni wana fali atelemi bongo eza ko felo mide asika tangisa ke malamu sika futele ke ba minerva malamu sika sale makanga malamu mais il faut zongisa yango tant mutu komi na mambongo okoya ta msopa ko felo mide papa na sumila ta chaîne tu or zwa lata papa na sale yo mona ateke héritier wata ninga kabila na roli bila ay mwa kesumbele bila mbai mwa sali ya pese ba kado poani kola sa dokuma mwana ba Gibson ba sa fierté quartier latin ba Montana ba sa fierté quartier latin ba Omba ba sa fierté quartier latin ba Lindala ba sa fierté quartier latin ba Cindy Leker esika ba fandi ba sa fierté quartier latin on reprend même na jardinier na biso esika zali asala peka fierté quartier latin merci ba biso peut-être que na suka na japonais pour clôturer ba remerciement et puis nous contact ngo mabete ba to boni ba ba tenete mutu tout na kati ya quartier latin asala fierté quartier esika zali ezate ke moto ka moko bote biso tout ça ba brigade wana imana daju bato ayoka brigade bato alwani pasa nord fali pupa bato alwani
Pas non afali. Batu balo bangalo makambo te na makambo wana te. Ngala kota polémique wana te. Wala za ndeko langa to utino kese moko. Pe landi Japon to ka beta longitima ngale ka ba ona succès. Ba falo bino bo tanga lelo. Oh. Ngala ndi japonais. Ngato la beta longitima. Fera zawana. Fala zawana. Ngala ndi japonais na yi. Landi japonais to ba ngala banga. Na mikumisanga. Landi japonais danser. Mwana Koffi Olomide soda des spedi bini moko Koffi Olomide na kotika la soda na ozalaka la soda. Ngayo landi japonais. Merci beaucoup landi japonais. Donc bientôt là, c'est ton jour. Aïcha Katembo à Kapilipili, à la race des vainqueurs. Aïcha Katembo, joyeux anniversaire, on a anticipé déjà. Et vaut mieux tard que jamais. Joyeux anniversaire à toi. iPod Kavulu, il y a un iPod, toi, dans le japonais, de l'autre sur les big boss. Respect, les boss, Michael Mingashanga, Ekle, Talabango, toujours dans Nenga Likolo, pourquoi pas Junior Kindoki. Vaut mieux tard que jamais, babi, joyeux anniversaire à toi, mon pote. iPod Kavulu. Kavulu, il y a un iPod libanais noir, donc on a les japonais, Soda DSP, Libindimoko, sans oublier le Junior Vangu, Emporio, Valmo Vangu, on a Paris, Motema, ya Mama Gaga Maindu, on a un grand frère propre, Valmo Vangu, na Paris. Alors, Landry japonais, Soda DSP, Libindimoko, vraiment à la fin, il y a émission Nabiso. Avant, notre temps, au Bimsape Bayo, il y a une question Morasuka. Est-ce que on peut s'hériter Watanabe, moi on a tes chances pour un concert à Stade de Marseille le 25 décembre. Ah, bon, on a Gogana. On a Goga. On a Gogan. Héritier Wata. Ah, bêta. Ah, bêta, mon dada. Ah, bêta, dada. Tant de fois là où tu bêta, dada. Bon, mouton, bêta, bêta, on dégaine, mouton, rien à bastille, naïe. Mais héritier bêta. Est-ce qu'on a plein fallu? On a gâté ma camarade, tu me souviens, mon a quitté. Ma moussoupe n'a évité. Pour un gars, il a bêté l'autre, Nazaki Mimi Nazaki, moi traitement, on comprend, on a mais oh, on est ce qu'on a gagné dans un normal à bandi, on a ébiqué à Robeta. Et à Robeta, on dada. Sauf nous quoi bêta qui. Et c'est quand le coup, on a bisonné surtout. Latino surtout. Et c'est le coup, on a bisonné surtout. Et c'est le coup, Peka, et c'est le coup, on va congolais surtout. Pour la casa Congo, ils ont comprendre. Et c'est un ngolanga ndengeni. Pour la génération stade. Nga to beta stade de Martina Fali. Wana za na quartier la te. Faut ba ne ma musu to so na yo. Faut to ba musu to so la. Nga to beta de stade na Fali. Wa to sa casa quartier la te. Na ba Soleil, na ba Gibson, na ba grand point de sommet de sommet. Vina nga Montana. Au point to beta de stade. Au point si ko ezaka ne mo na Congo etambola ka bongo. Génération eye. Faut ba beta pe ba stade wana. Ba beta yango. Babeta on est sur le Sengolanga les assureurs héritiers beta stade de Marti. Et c'est Sengolanga. Donc c'est l'héritier beta stade. A confirmé ce que na Congo a comme un niveau ya boyi. Ya moment na ba journaliste. Na bino tout ba journaliste pour sa émission. Boba mu beta stade. Besacle. Akasi. Ya wo yo be fangu le be fo stade ndenge na bino boyi fo fo be beta stade. Et ça bien. Siko ya ngo les années, na moni héritier beti. Bina filé et d'après Sembo t'as tout bina filé c'est Gazali la PC full boss soit Betty et ça va bien au point tout le monde cappuccino ba Betty et ça va bien tout le monde ba Riz Matadien ba Betty Marty et ça va bien tout le monde ba Inosbi ba Betty Marty et ça bien ba Gezi ba Betty Marty ça de bongo et ça bongo yango ndo oyeba neni oyeba siko niveau na yo na mboka na yo Congo pour avoir ça ba mbotia poité na Congo jamais ministère muso ko tcho pour jamais et ça maté pour la nini ba tunde ba fan monika ba to ba côté ba concert ba côté ba concert ka ba mpe ba yaka ba concert ba et ça na moté que muto mo ki plan na muto boya ya yete et ça ba to ba ya peka concert à Gogan ke ba ngona ba ya peka concert ya bina filé on comprend et ça bongo mais so muto musu ba yete to comprendre que yonde muto ça na ba tuté Congo senga bongo ya mo monike ba fait biso to beta pas biso beta parti ko le kabatu surtout quartier la terre qu'on fait mettre plein qu'on les cabatounes sur le pays en bon. Casser la tête. Ya ngomoni Koffi Olomide. Na nenge siko Koffi Olomide nenga komeli. Na ajo pe Koffi Olomide zana yango. Aga na sise ko le kaka ba mise muso ba sila. Ya ngwana to ngai nde muna bisu na royebi sa vie. Mon konti to zongela sou martyr. Correction. Te, wo vene sa neni. Tikitsa cha. Ya aussi Koffi Olomide va zongela sou martyr. Pour Koffi Olomide zana na sise ti lelo. Ya sila lete le kwa ba mise muso na ba Noël basila.
baji basila bato misu basila la te ye siko azalaka na regrete kunde kolonga mwasale musala gardiennage na mikili aye kinya beta concert mais mona pa louer dans ça non, permettre au babongo tu na c'est le scrum parce que a légende abinisa biso na mboka papa tika blague te papa tika papa moni c'est Léo eza copie na sala c'est Léo commence à copie na ya wana aza muta sala ke publicité aya kine na kini poazo mbongo ne babisa ke yaka kini ba futo na kini asala ke ne publicité. Donc c'est là sali mutuna concert na bango yanga sala ke publicité ba ko na siko ya osambongo na kini yango pe mo na kini yango aye saka kaki akomata bale ba moto ko si bale 4 5 6 akomata bale mais là l'autre sur les 5 les 6 so ba kabo c'est la faire à ça bon beta yo ngala bete la yo ngana ibisa yo ba mise monsieur ese imika baluango même jo ayi ka ba bumes ba seli ba fancy moi pour battre allez janité allez loté allez ga ya moto be kala boire bien sûr que as artiste moko ya munene ya mboka na biso animateur ya munene merci beaucoup la japonais merci beaucoup pona yo libongo nga pona nga mukonzi ba mise tout ngala ndi japonais mona loba mukonzi ba mise tout ya monde o ya leki azate eza Koffi-Olomide donc o mise sala na yoboyi o mise sala na yoboyi italio. Merci beaucoup la japonais, merci beaucoup. Parce que comme na suka. Solala yo, mise fo nga to solala yo. Omoni batoka ba sele yo. Bana ba dise bino na ndeni. Batu beaucoup misérial ko ba bina filé. Ripoani, bina filé à c'est pas même 3 ans. Ba mise ba zu akar. Ba mise ba voyager. C'est le mo zo bo disque qui moi. Merci beaucoup. Yas continue le tani depuis na Paris. Ton époque mutu moko. Grand poète AGT. Venanga Ogi Kingombe. Venanga Ogi Kingombe RTL Mani. Na pese mbota to sikazali. Ba venanga ba Bruno Lubika mbonga propre. On comprend? Ba venanga Bruno Lubika mbonga propre. Na pese mwasi nanga o abatelinga. Na makambo tunde lekeninga. Jili Lubaki. Nanga Jili Lubaki. Biso na parler mais la vraiment la fitre. Oui pena beauté, pompier oui, pepo parler. On comprend ba mona landi japonais bien organisation pena makasi. Donc mai pena fitre. Na nesko mundela ndenga sana. Pété fait total la dimension pas dimension mais la confine hôtel A. Vino hôtel A. Sous son hôtel makama bati misu na hôtel ba likolo. Mais ko fifu fona tali venelo nga munene. Ya wanga vena nga Bruno Lubika mbonga propre. Vena nga Bruno Lubika mbonga propre héritier fuki na la crèche. Vena nga docteur Asimbenga, docteur Dekana. Vena nga docteur Dekana na pesi mbota trop. Na pesi suma sananga. Les gars caméramen. Ratika Zadi. Ya biso mo mbala nzela mino. Pika olenda ozwa kwa bavangule nde bazwa patron Michael Mingashanga à son appartement na cité du fleuve patron Michael Mingashana na pese mbo Mingashanga patron la pese mbo tato siko zali patron Michael Aigle na pese mbo tato sika zali donc patron na pese mbo tato sika zali pena biso ki Hollandi japonais yemo kaka yo bisa bena patron ta la biso asolande o patron Michael papa tolema makambo na biso papa ngana yo tolema makambo s'il te plaît dans du japonais ouais na bi ke yo ozana confiance na ngai lobaka lobamoko et pas patron Michael Aigle l'anglais japonais soldat DSP na confirmer pour na mona kama sananga ninga sola rapé ayaka pa monaka pour na siko ngana nzima na ninga esprit moko boy fona mona pela patron Michael Aigle abiki l'anglais japonais ayibanga pena boy ta alongoli akena ngamba mo poto clôturer pour aussi sa programme à quartier la tezara ke mo konza zate ko felo media zate za na New York ali banda mboka en Amérique da batu ba sa calme OK c'est déplacé via Talibato biso on a deux caisses toi la quartier la fashion les ali la quartier la international les ali mais ba banga na bango international les aux États-Unis ata to tika na 3 concerts oyo ki ba miseba ki sindi de kera na kini
na ta déplacer donc mitema na bango ezala ki nga déjà pour nous aussi ça qui ba ki quartier latin ba mise tout balingara ba na pesi ba mise tout ya quartier latin mbota trop na pe o bazara na biso ba o bazate na o tout ça na ba na pe ba mbota trop ba massa tout au travail na ba ba nyama corps ba kisinjora ba nini na pe ba mbota trop on comprend donc ba tout bazara calme numéro dans le bureau Zara 085 25 21 961 085 25 21 961 na pesika mbota trop et pas Nadine Soki na Belgique na PCB mbota trop et pas Chanel ou Baki na Paris na PCB mbota pas Massananga Junior Mundele Messe Cordon papa social na PCB mbota trop sikazali landi japonais yo soda DSP batutu balinganga naiki batu balingala di japonais zalaka lobaka Koffi Olomide otika la Koffi Olomide donc Koffi Olomide sika fani na PCB mbota trop patron des patrons mukonza mise tout ya monde mukonza mise na bolanga mukonza mise ya Congo merci beaucoup na PCB mise tout ya mukonza mise tout ya monde Koffi Olomide bambota trop sika zali na PCB suzuma sananga abombila donc landi japonais yo boss o da biso masalanga boss c'est boss grand poète des poètes Ogi Kingombe le boss Ogi Kingombi, Ertelmani, merci beaucoup na Johnny Kwasa, leader allemand noir, merci beaucoup à Joël Obanji Starwell, sans oublier Abigail Mokamba, petite fille, mon amour sur Samba, na Hydroquinone, merci Bandingo sur Batali Bisso, pour s'abonner massivement à la catastrophe. Il faut que pas aigle. Toke pas aigle, aigle vraiment, Azoya Kin, Nabi qui dimanche. Aigle, Michael Mingachanga aigle, Azoya Kin dimanche ou lundi, Nabi qui a le Mbashi, Azoya. Donc total a cité du peuple pas son appartement la cité du peuple ça peut na blaguité on a 17 ans à son appartement boss Michael Aigle. Merci à tous vraiment merci à Ratika Zadi qui a réalisé l'émission. Merci à mon boss papa Simon Kabaka Makengo et à sa charmante épouse maman Christelle Mbumba Makengo. Merci à la famille Makengo nyonso ba mifi Makengo ba ndeko nanga nyonso ya basi pe ya mibali tolingi bino vraiment mingi merci de continuer toujours ko soutenir biso des gros bisous ma fille chérie Liam Chris bango excusez-moi pour aussi Sarama sananga la kumaliza tusena pesika mbota to pa ya Boss Canada Boss Canada na City Boss Canada na PC mbota trop super boss Kelly Mbenza na PC mbota trop donc na yo mo pe fangolé na robo satema sananga 5 ans na mukonza ba mettre toi kitambo mona poto atongo o pe ba sana des 0 na biso balandi japonais merci beaucoup donc ça c'est bien ko côté li amfumu lengi betu tu yanga le keri ka ko community selma batuge ni fumu ino keri ko je papa Ogi Sarisa bana baya lwa mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse ozorudu kwankunga mimbo ima théâtre mwana mambo landa YouTube télévision Salon Flori mama moimwene Roger mwana mama bala boyigoyina ungeriki makanda boyigoyina yafisa lengi feroze yagine feroze makangwe Metro Makengwe Shadombala